Congolaises, habitants du monde entier, dans l'optique de vouloir vous offrir un cadre de vie sain, paisible et sécurisé, Toronto City VIP de Malouk met en vente des terrains de 20 mètres carrés à bon prix. Ces terrains bénéficieront de l'eau potable, l'électricité et des voies gravelleuses. Situé à proximité de la zone économique spéciale de Maluku et voisin des sites Vodacom en République démocratique du Congo, Toronto City VIP se démarque par l'originalité et la beauté de son espace en vous offrant des terrains déjà cadastrés. Biso Toronto City VIP de Maluku. Toza non loin en zone économique, pene ya cité Vodacom. Toza awana ba parcelle il y a 20 mètres carrés na talo malamu. Possibilité de paiement, cash ou par échéance. Pour plus d'informations, contactez Papa Willy Mafoula au +1 905 730 15 40. Offre limitée dans la mesure du stock disponible. Bonjour. Mbote mingi na bino sito ba ebolinga ka maman Eliane Nitu na pesi bino ba mbote. Ba ebwe ma vipi muko wazima, est-ce que vous allez bien? Boni bande konanga bola mukindeni bwa malamu. De mon côté ça va. Kimia ezali nzambe ya mawa alamusi biso na malamu. Alamusi biso na kimia, alamusi biso na nzoto makasi, to pesi nzambe merci. Pourquoi? Parce que kolala kolamuka eza habitude te soki nzamba pesi mpe mabo moi, faut ba okumisa nzambe ko pesa nzambe merci parce que vi oyo eza ya biso te. Bongo bino na côté na bino kuna ndenge nini. Merci mingi na biso tu bolinga maman Eliane Nitu, obosepela maman Eliane Nitu. Merci mingi pe na ba oyo bosepela na émission ngai oyo tena salaka, mais na pesi bino merci leo na kanisi bino. Les na kanisi bande konyo so ba ko choba commentaire ma bien na chaîne na Eliane Nitu TV na kanisi pe bino parce que bible bino biso aimez vos ennemis. Bino o ba ko choba commentaire ma be bino o bose pa maman Eliane Nitu te eza pe droit na bino les na kanisi bino na pesi bino mbote na mele bino na mo réagir pour na kitsa mo motema. Tous en la démocratie, il faut te respecter ba opinion ya baninga voilà. Na lobaka soko za mutu akanda kotala ngate po osepela no na ngate. Soko moni ko za mutu akanda kotala ngate po osepela na ngai te. Soko moni oza mutu aketo kotala ngate po osepela na ngai te. Soko moni oza mutu ya motema bololo kotala ngate po osepela no na ngai te. Soko moni ke oza mutu ya motema kokauka kotala ngai te po osepela na yo na ngai te. Ici c'est votre deuxième maman, la reine mère. Appelez-moi Kimia Kaka. Maman Eliane Nitu, diko na obo bakisi maman Nitu beto. Toyo ko solo nde to mesana ko solo la na bino toujours que émission ebotaka émission mususu. Tant to sala ba émission. Tant bato batalaka, okomona mutabi bon oya ngai pe oyo. Na sona maman Nitu ameka pe ko partager na baninga mususu baninga bayoka. Ce n'est pas pour rien réseaux sociaux ezali. Na réseaux sociaux tona makambo bela otala ba émission culinaire ezali soko lingo tala ngai okoko kende kotanga ba émission culinaire okomona maman Eliane Nitu okotala ngai pe na ba télé réalité okomona nga na ba télé réalité olingi otalinga pe na service traiteur la Providence okomona nga parce que musalo nga na saka service traiteur la Providence pona ba oyo ba kutimba la liboso na Eliane Nitu TV na bandi YouTube olelo te c'est depuis 2014 na banda YouTube depuis 2014 na émission na biso ya préparons-nous pour le mariage. Donc naza muto sika na kati ya YouTube te, ça fait 10 ans naza na kati ya réseaux sociaux. 2014 2024, oui voilà. Ça fait 10 ans naza na kati ya réseaux sociaux na émission na biso oya préparons-nous pour le mariage. Il y a deux fois na yambaka. Na yamoko na yambaka papaya. Ba yepe to solo na bango ermope na selinga moko sezamba no liboso kutena nga na kosenga na o s'abonner awa na Eliane Nitu TV après avoir ko s'abonner ou activer cloche de notification pour que vous soyez notifié à chaque fois que émission ya sika yoko kota na kati ya chaîne na biso na yeto solo la nde na uti solo ba ke émission ebotaka émission mususu na kanisi ba o ba uti ko tela nga mikolo o uti ko leka awa na saki émission mona epsaki bino ete
eza na ndeko mobali oyo aboyaki mwasi na ye parce que mwasi na ye akende kocha ano ndenge mwasi na ye achaki ano nzoto na biso ba mama ekomaki munene mobali alingaki lisusu te aboyaki ye parce que nzoto ya ba mama nzoto na biso ba mama nzoto na biso oya sekele pa etobote na kabana ekomaki munene alors lokolo ekomaki munene mobali alinga soko supporter yango te aboyaki mwasi na ye na moni mo ba réaction ba papa balobi mama ili ani to sasi biso boye ndenge nini o sasi biso nde ko sasa o papi biso wana na pesi na pe ba mbote na famille du cœur bomoko famille du cœur bomoko boka mataba biso na bino pe ba ebotala nga na benga bino ma famille du cœur parce que vous êtes ma deuxième famille wana na pesi ba mbote na grand prêtre mère la maman de notre star de Diston Nike maman Aliane je te fais de gros bisous comment ta ba bisous no yango wana je te fais de gros bisous ba bisous à son excellence Mimi Bikela ministre de l'intérieur ba bisous no yango wana na pesi yo pour moi de mon cœur maman Génie Mongai kamata ba bisous no yango wana ya mete na nga bata papa edo dia wakana ba bisous no pe yango wana na pesi yo Majaki Wasilabo notre infirmière kamata ba oyo ba bisous yango wana ba bisous na bino nyonso tout Matite l'angolaise la fille de ma mère na pesi ba bisous Vivi Colette Wenge la fille de mon père kamata ba bisous Yaya nanga Eugénie Ambien je te fais de gros bisous ba bisous no yango wana Malolo Lauriane Mouite je te fais de gros bisous na melina no moi J na kitama motema na lobaka soko za mutakanda kotala ngai te pour sepela no na ngai te se posa fanatique révolté kotala ngai te pour sepela na ngai te ponga nazala ka boy nazala ka boy nango monela nga boy c'est comme ça que je suis nazala ka boy na yeko solo na bandeko bozotala nga na yebisi bino ete émission ebotaka émission mususu bomoni ba réaction papa balobi mama ni tozolo baka biso mama Eliane ulbika biso papa oya zu courage abenyinga binanga mama nito nalanda kona bokebi nyonso pe na lingaka musala oyo salaka na sepelaka nango makasi me na ye koyebisa yo ndengo lobi ke bis papa nde bachaka ba mama na ba erreur na boyite mais tokokani te ngai mama Elia Nito na 2013 de toi na 2024 alobi na 2013 na France na mboka ya Amiens na yebito soko kaka lisolo oyo bandeko basi baninga bazalaka mibale le deux copines le deux amis camarade na ye basepelaki bakende kocha ano camarade na ye bauta Amiens baye Paris bakepa ba médecin bamoni médecin basali makambo na bango nyonso tu mibale mobali moko ayebaki azalaki te mobali moko ta ayebaki baninga mibale ba vrai ami bayokanaki bakende kocha ano bakonda bali kozala kwa biso babubulu te biso batubi boye balingi biso balingi kozala kwa biso te biso batubi to aka bien tale longi baby face parce que longi za mafuta eza na santé baby face le visage de bébé elongi na santé tala na boka litama kwa mama Denise na lo baso za mutakanda kotala ngate po sepela no na ngate so poza fanatique révolté otali kaka na sena ko kyosa nini o che commentaire mondo osiliki apoza mutakanda yango no siliki papa na biso lobi mama Nito mwasi na ngai na moninga na ye babima balaki na ndako keto ki matanga na Hollande babima vendredi na tongo balobi to ke matanga na Hollande tokozonga dimanche parce que lundi eza musala
balaki mibali na bango bango nyonso mibale. Donc esali ke moko azokende kotika moninga na matanga. Donc bayokani oyo tolukaka akombo topesani kombo nini? Topesaka bakombo topesaka Marie-Jeanne na Marie-Monique. Marie-Jeanne ayebisi na mobali na ye ke ndenge ezawa nazokende kotika Marie-Monique na Hollande po aza na matanga. Tokende vendredi na tongo tongo tokozonga dimanche. Marie-Monique ye pa ayebisi mobali na ye ke nazokende ko accompagner Marie-Jeanne na Hollande baza na matanga. Donc tokozonga dimanche. Toke matanga tokozonga dimanche na pokwa. Ndenge balakaki. Oyo koto ya ebisi mobali ke toke neke matanga kotika Marie-Monique, oyo abi neke kotika Marie-Jeanne. Loko baba camarade. Bo mibali basani. Batiki bango bakei. Babima très tôt le matin. Bango mibale. Parce que balobi bazo kende kozwa bus, ba kena 30 ba kena bus, nzele za mulai babima tongo tongo. Bokene. Bakei. Kokende bakendaki matanga te. Bakende kinde clinique. Bakena clinique basali opération ya ano. Boyebi ke kala bato bane kosala mingi ano. Après nde bato komi kosala ba sleeve na ba bypass. Mais tant ba opération ko condition bandi e bandeki mingi na ba ano. Bango basali ano. Baza ba camarade, ba monaki médecin moko, ba opérer bango mukolo moko. Baza ki na chambre ya 2 personnes. Moko na gauche, mosusu na droite. Ba opérer bango pe bien. Ba bimi pe na salle d'op, ba bimi pe na salle de réveil. Ba bimi pe bakoti pe na chambre. Na chambre nde bakotaki, baotaki na opération. Tango ba anesthésie, esili bango balamuki na mo ba anesthésie. Chambre ezalaki na rideau na katikati. Ba pusaki rideau na mopanzi po balingaki bango mibale ba mona na kabatala naka. Marie-Jeanne aobenga Marie-Monique. Marie-Monique aotala. Marie-Monique. Ndene. Oh. Marie-Monique. Ndenge nini? Kana ayo kakabwe esa la malisuti. Marie-Monique yepe azana pota. Marie-Monique pota kutute po ba anu wana nde ba tira bakata so l'estomac. Marie-Jeanne a fini abengi ba infirmière ndenge ezalaka. Bato na hôpital bobika ndenge ezalaka. A sonné. Tango a sonné ce qui peut être soigné, ce peut infirmière moto ya kadibosa na yebite ponga na sa hôpital te. Ba yeko tala. Ba moni oyo ache kingo na mopanzi. Marie-Monique ache kingo na na mopanzi. Alors Marie-Monique ache kingo na mopanzi boye, batalie, basimbie, bazui rideau na katikati, ba bendi oze ko séparer ba mbale ba otala ba bendi rideau. Ya tuni ba bendi rideau po ba bino non tozo s'occuper na ye. Ba bengi médecin, bazaki wana, ba meko s'occuper na ye wana. Marie-Monique akufaka te, Marie-Monique akufi. Sikoyo nde Marie-Monique akufi ndenge ezalaka ke ceux qui sont dans l'hôpital, personne n'a contacté, n'a qu'à problème. Achaki numéro de téléphone, il y a le Kuta. Personne n'a contacté. Numéro de téléphone, il y a le Kuta. Oh, il y a Chaki. Moninga na yepe personne n'a contacté. Numéro de téléphone, il y a le Kuta. Bango se mbale ba composer ki ba numéro de téléphone, il y a le Kuta. Personne n'a contacté en cas de problème. Ba tche ba numéro le Kuta. Sikoyo, ndenge oyo Marie-Monique akufi, Marie-Jeanne baza bango mibale. Médecin ye ke baza ba ami. Ba yebisi ye. Ceux qui sont infirmiers, en tout cas, désolé,
Marie Monique nenga zawa atiki biso. Mais numéro de moni na fiche personne à contacter, ce n'est pas le bon numéro. Numéro on les kate. Vu que boye qui ensemble. Tango yo ki boabi et dans mon ninga na ya kufina mbetu kaka peme ni place ya zali. Ba na chambre moko. Ba uti place mo ba camarade, ba kende ko mona médecin. Po acha bango ano ba konda. Complexe ya nini yango bandi kona ngai? Complexe ya nini? Lokola ba yeki nzela moko. Akamati bon numéro ya mobile ya Marie Monique apesi bango. Apesi bon numéro. Bakamati ba bengi mobile ya Marie Monique. Babi non, toza na hôpital, na clinique awa boye na boye to na besoin na yo oya na clinique. En tout cas yaka eza urgent. Mobile ya ba expliquer ye. Ba yebise que non, patient na biso oyo ayaki awa pour une opération boye. To senga ki numéro de téléphone, en cas de problème personne à contacter numéro de biso yango yo, numéro oyo to mekango bandako lekate. Lokola yaki ye moko te ba yaki mibale, yango moninga na ye apesi biso numéro. Ba yaki mibale moninga na ye, ba bi oui moninga na ye asa na chambre, ana kati ya chambre mais malheureusement Marie Monique atiki biso. Voilà bien. Mais nga na yebite ke Marie Monique azawa. Nga na yebi ke Marie Monique bakendeki na Hollande. Bakendeki matanga na Hollande. Na tia habite. Baza na hôpital, na clinique. Akitana mamtema. Mobali asubi na bilamba. Mobali asubi na bilamba. Nga na yebi ke mwasi nanga ake kotika camarade na ye na matanga na Hollande. Bakendeki Hollande na te Hollande na za clinique. Bola kisanga sika moninga na zali ba matina moninga sika zalaki na chambre. Abandi kotuna bi Marie Jeanne. Oyo Hollande. Mobali abina suba na bilamba mama nitu bilamba na nge pola na suba. Oyo Hollande. Nini mama? Eloko nini? Boyeki nde kosa opération? Ye kuna kolela na kolela. Kolela na kolela. Likambo se kwei. Mobile ya Marie Monique azupe téléphone asa nini? Abengi mobile ya Marie Jeanne. Abi papa. Baso bakendaki Hollande, bakende kosala, bakendaki matanga. Matanga nde yango oyo. Matanga nde yango oyo. Oyo yanga kufi, oyo yo atikali. Oyo yanga kufi ya yo atikali. Mobile abi quoi? Nini? Abi yanga kufi ya yo atikali. Basi bakendaki Hollande te. Basi bayaki nde kosala opération. Bayaki kocha ano. Boyebi eza na période momamba ba ano wana erenyaki makasi encore biso bazairoise tolinga koyoka eloko te. Soka eloko mo ebimi biso nyonso tolinga koyoka eloko te. Biso bazairoise boyebi nde tozalaka. Monsa sazo nga za na taille. Monsa sazo nga konda, azala ya kokonda, okozala penzo to mike mwana forme te. Koza nzo to mike za beauté te. Okoza posa nzo to mike no za un peu bien taillé te hein. Alors, basali ba démarche bembe oyo eke na province esika bazalaki oyo atikalaki nde sikoyo makambo na bisi bino nde abeti lisolo ke non tango basali kosala biso tango tozongi na chambre na bandi kobengi na azoka tango nazoka sa na oki asa su nde na bengaki ba infirmière baye kotala ba meki wana bazuye bake na ye tout ça na nde baye koyebisanga ke akufi sikoyo. Mama nitu. Tala siko basi ya boye. Babimaki bango mibale na volonté na bango. Bakei ko salisa biloko na bango ya ano. Est-ce que biso mibali toyebaki? Biso mibali toyebaki? Nga na yebaki te? Mobali ya Marie Jeanne pe ayebaki te. Bayokani bango mibale. Bakei ko sala ba opération. Donc, boyebi ke ano ceux qui battent ano, ce n'est pas que tant qu'on est en hôpital, au Kondi, ils ont miracle.
que papa batie yo ano ko uta na hôpital oza okonde eza miracle te eza que ceux qui batie yo ano to basolo ba sleeve to ba bypass okobanda ko perdre muke moko perdre noki okobanda zo perdre muke ti okoma nzoto miki Marie Jeanne ti lelo azali akonda pour se kweya na elenge okende kosela ko ndenge asalaki akoma na ba regret amona somo ndenge bakendeki na moninga bake kosala bango mibale na moninga ya azonga ndako moninga azonga ndako te yango papa ayebisinga mama Eliane eza na basi mususu bazosala makambo ozokanisa kake ndenge azosala bwezaka mobali te bamusu basala makambo na ndenge na bango na ndenge mutu makasi mama nitu ngai ata mokolo moto totikala kovaya na mwasi na nga nebisa mwasi na nga ke oza monene ke natia ye mal à l'aise ata mokolo moko te nasala yango ata mokolo moko te natika koyebisa oza monene nasala yango te donc sentiment na bango moko basepelaki bango moko bakende kosala ba ano na bango bakonda soki bakoma pe ba miss soki bakoma pe ba reine de Saba na ebite na perda mwasi ndenge wana mama nitu na perda mwasi ndenge wana siko heureusement eza la famille balandi explication parce que mwana mutu azaka mwana mutu soko akufi bakoloni balikaka bayeba mwana na biso akufi na nini ata aza mwasi na yo balie baboti ne bakolinga bayeba mwana na biso akufi na nini alors abi bandeko na koloba kutu te bokende kotuna ka Marie Jeanne botuna ye po explication ngana zo pesa bino eza explication Marie Jeanne apesa ki ngai po ngai na yebike mwasi na nga ake kotika camarade na ye na Hollande matanga bakozonga dimanche po lende eza musala ndenge bo balakaki mibali na bango nzoka et puis balobaki bake matanga Service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitou. Toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, Loboko ya Maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur, la Providence, Maman Eliane Nitou. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitou. Réservez vite pour confirmer, Maman Eliane Nitou. Service traiteur, la Providence, Balambi Lelo, Bolier Kaka Lelo. La Providence, Biloko ya Moto. 12 ans d'expérience, s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence toujours. La Providence Kaka. La Providence pour tous. Maman Eliane Nitou. Gloire à Dieu. Lokutana munoko. Lokutana munoko. Balobi bien que bake matanga. Matanga yango na pe kuti bango. Bake matanga. Zo bakende ko sala ba anona bango. Tokoloba soki likambo koloba ezali tokoloba. Ngai téléphone ndenge bato bazo benga nga na yebisi bino bokondima te ndenge bato bazo benga
ndenge bazobenga pona ba makambo ka oyo. Alors mikolo to komi lokola ka BFM TV bobike na BFM ezalaka même information kaka ezo tourner en boucle ndepe mikolo YouTube ezali bomesana nango mikolo bongo mikolo bomesana ka ezo tourner en boucle bomesana botaka bosaka lokola bota BFM choix ezati. Alors nene ebisana ba mama complexe ya nini ba mama totika complexe yango ya nini? Pourquoi olingi okoma na taille 36? Ok, ça la mannequina. Lelo kutata mannequina balinga susu bata taille 34 te. Balinga bango lisusu te. Est-ce que kendo ça la mannequina? Complexe pourquoi? Moi si t'as la silhouette na yo. T'as la kanzo tono ndenge ezali. So bonga na pantalon te lata jupe. So bonga na jupe te lata liputa. So bonga na liputa te lata robe. Yeba silhouette na ndenge ezali morphologie na yo eza ndenge nini. Latisa yango eloko o ezo kende nango. Complexe o banda kala. Yango zo mona ke mutu abotami azana posa mwindo atie produit. Ateli lilala lokola jus d'orange. Voilà. Ateli lilala. Pour la nini? Parce que ana posone ya mwindu, lokola tota mwana moninga za pembe, atalika na mona pembe mutu za kitoko. Na parole na ko pembe. Nzoka na mwindu. Tamusaki na beauté makasi. Kolekata makomi pembe. Complexe. Ezama beba ndeko. Totika complexe. Il faut qu'on s'assume ndongo zali. Totika complexe. Ce qui muto sokoli. Okozana te ya mukolo. Mwana soka zokola tango to kola ka omona ke tango ozana 15 ans, taille ozana taille mususu. Okomi na 18 ans, okomi na 20 ans, nzoto za ko changer. Bi ebomaka ba biloko yo, ebomaka. Emission musu da sela kibino na ebisa kibino ke. Ndeko moko mwasi alobaki ke soki collègue na yakufa avant angaki asala ngote. Alinga ko sala te. Masa sala ki yango moni mutu nenga kufi. Mususu ayebisi ngali mama nitu. Ndeko nanga sala ngo. Akende ki chassa ki na bloc aki kolia taba. Tango alie ipare bango ba kolia ba kwanga te. Tango alie taba alandisi na kwanga ke étouffé ye. Le taba mena kilinga lema akati motema kufi. Étouffement. Akati motema kufi. Yangwane ezalake soka azolia il faut aller lokola bébé. Il faut atafuna amashi biloko lokola bébé. Akokolia mbangu tende so tolia mbangu. Akokati. Nde toza ozolia ozomela. Balia kabongo te. Balia kake olie nanu malembe. Osilisi kolia ovandi après 30 minutes, ozelo kwa komela, omeli. Punition, ya nini? Biso ba bubuluto amabe. Biso basi matama minene, toza mabe. Encore biso basi matama minene, toza na beauté. Soza mutakanda kotala ngate po sepela na ngate. Toza ko réveiller conscience. Ya bato ba ki déjà na programme. Ke na kosala boye. Oya moni ka ke ndo kosala les nzoto na yo. Osali na yo topikisi te. Mais toza quand même koloba. Toza quand même koloba. Tomona ngo pe belé. Papa moko na Hollande. Akufela pe mwana ya mwasi, mwana kufa na Turquie. To mona kama na TikTok li bote zole la mwana bango akufa na Turquie.
eza biloko moko ozobela te okotisi corps étranger mo na nzoto okomi kobela. Il faut ba complément alimentaire, il faut ça attention eloko zolia, eloko boyokolia, eloko boyokolia te. Ceux qui ont un problème à santé et que médecin a recommandé yo lobi que non pour na stabiliser santé na yo, tout pose à la bien, il faut tout ça eloko o boye. Eza mabete. Ce que ça recommandation à médecin. Mais ce qui pour na yo moko kaka. Ola tata est 36. Bongo maman. Yo zana mwana 24 ans. Mwana zola tata 38, 40. Yo sikoyo lingi ocha ano bandola tata 36. O comme jeune fille koleka mwana na yo. Est-ce que ça a sens? Yo lingo comme jeune fille koleka mwana na yo. O lingo la ta o bandoko te blamba ya bana. Ok na la HM. Olingo ke na HM on a ta bilamba ya bana. Ya bana 22 ans, 24 ans. Olingo ke na Zara. Pona on a ta bilamba ba jeune fille. Toza ko benda na kama toyi ke to keba na babiloko yo. Biloko zo kotsa batu na sa mabele. Ezo kotisa batu na sa mabele biloko tokeba nango. Tokeba. Tala siko papa ebisinga mama nitu. Yo siko tala. Mwasi ki ko sali kambo nga na yebite. Ceux qui siko nga na yebaki na famille. Na bana, po ba tikeke pe bana na ndako. Na famille, na bana. Tonga to suka wapi. Nalinga kina suka wapi. Elinga koma na mutu na ngai. Heureusement. Mutu bakenda kina ye. Heureusement. Kaka ninge mwasa kosa kinga pa na ngake. Nake kotika Marie Monique. Na matanga na Hollande. Ninge pe Marie Monique akosa kina mobali na yeke. Nake kotika Marie Jeanne na matanga. Bake pe na lokuta. Oto ke matanga ebaluki pe na matanga eloko bakende kosala ebaluki pe na matanga. Koya munene eza na batu mususu babotama baza bato minene lokola par exemple ngai biso toza na biso bato minene ndenge nga naza boye ba minene na biso toza ka boye mena ko boya nzoto na ngai te. Tozanga na poto ti. Nakeka aboy. Oboke no changa ngamna ninga kolia. Ngamna ninga kolia. Tomilinga ndenge tozali bandeko. To s'assumer ndenge tozali. Kokotsa corps étranger na nzoto na yo lobi epesa o malade. Parce que ba témoignage mingi ezozala ya malamu te. Baliwe ezozala. La famille de ce qu'on entend. Ndenge ka to lo baboy bandeko. Ndenge ka to lo baboy. Ba o basi babunga maki. O ngala okende ko sala. O ngala ke saboy. Ba kotika. Ba o basi babunga maki na okende ko sala boy. Na ko sala boy ba kotika. Po bakozwa kobanga bakotika ndena yebisa bino toujours que émission nga eza pona ko bebisa te mais eza pona ko bongisa nazolo baboy na pona ko bebisa te quand na ti super boy quand na ti super boy or na ko sala émission pona ko bebisa quand na ti super or boy na a ko vanda pona ko bebisa non na pona ko bebisa te naende pona kobongisa oyo zo utala munoko nanga eza pona obebisa te eza pona kobongisa émission ebota kaka émission mususu osale loko mutabi mama nitu lisolo no beti eza yanga
mais mutaka na États-Unis mama nitu naka na Canada mais makambo lobi mama yango nga nazo vivre mama nitu alors ndeko na lobi sikoyo nga na bande ko tia mwasi na nga mala leste awa zwaki décision ke ndeko sa makambo na tindaki ye est-ce que nga na tindaki ke kendo kendo sa boy tozala kana bilanda landa te. Même Bible le Bible dit n'enviez pas ceux qui font le mal. C'est biblique. N'enviez pas ceux qui font le mal. Bible le bien bon. N'enviez pas ceux qui font le mal. Bato basala kamabe bon envier bango ti. Ba opération ce qu'on a un problème à santé, docteur a recommandé yo abi pour la santé na faut sala boy pour bika nanzambe yemo kwa moni ki osambeli tango ke kota na salle d'opération sambeli nzambe pour la santé na ngai médecin lobi na sala boy pour na bika nanzamba ko yoka yo bon skoso ki osaba nzambe pour na fier na ngai pour na fierté na ngai na nza munene te na konda yo na sa opération nanzambe mo place a kozala atali penza seki. Yo muto talinga o ngala lobi sepeli sote o boaki yango na mai boka ngata na toilette o chasser mai o sepeli sio o tikali nango na mutu babela mona wa mutu amufa wa teleja so bazo te mona mutu azana ba moyo ozangi baboti profiter na matea wana. C'est maman Elia Neto, votre deuxième maman. Accent sana. Toi, ce qui dit là, Matondo. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki. Tata nzam kalusaku muna. Nzamba anu benshane bana betu. Bon, c'est bon, kamata ba bisous. Bonne journée. Bye bye.